et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement eza pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia eza moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama eza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant eza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi c'est maman ewaka quoi serre ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate besoin kiridate tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le robulo za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Eloro nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la ninga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette ewaka babi kolia kitoko makaya oh my angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tata suka donc vraiment kolia kitoko komela kitoko baboye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre ewaka simbigwa dans les bons la beta tata touché joué yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de la 3W, Panza Sango ya Congo.com. Très heureux sur moi de vous retrouver encore nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Vous êtes en train de suivre à travers Paris, États-Unis, Maroc, partout où vous êtes en train de suivre votre émission Panique de Djobou qui est présentée par Yannick Wenge, Motonaki Bonzambe, c'est-à-dire cette émission, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des artistes musiciens, des artistes comédiens. Dans cette émission, vraiment, là, c'est un repos pendant Djoubek Tiawa, na Dirban, tout ça, la Dirban, aussi, ça permet sur la Katika, pas. Maman a mis Turquie, donc place de la côté de l'Afrique du Sud, place Afrique du Sud, place Afrique et Souka.
to awa kaka na karte ya masolo la bino to pesa bino information Dani Kule aza na concert lelo ko ina mabe na grâce à Gucci pa mokili mbongo même da produit bango bazo sala très chant to beta masolo kaka po lelo babi Jubek daben ezo kwea la ndenge mabe Dani Kule babenga tati watanasha Oba sheri bakwea mayanga ngona lushi Ale toke ale ndundu koko Ale ndundu koko Babenga tati watanasha Basheri bakwea mayanga ngona jobure ndundu koko Ale Merci beaucoup. On est à house quoi ezoya bose le logo na beta on a inspiration de kaka na daben na watu na daben do inspiration to travers on a collègue nanga Clovis na chambre lobi na butu yo to lala yiso yoka l'inspiration lobi to beta ngwa to kita nango lushito sape clip na ngwa ko esala bien Dani Kule awa non na kata d'urbain pour but ezaki nini nde oyeli awa bana poto baotala siko États-Unis basedi bolobo kanzambe edino image Panza Sango Congo baotala yo bit edino ya Dani Kule awa na daben ezaki bon bits nanga d'urbain ezali uniquement production à Gucci Pamala mokili mbongo jeune moraza sage jeune moraza na bolingo pona ngai Dani Kule donc yene mta sali ki nazaki na Jobu na ya awa na Cape et na d'urbain on a bêta concert donc concert ezali lo Oba sheri bakwea mayati watanasha Oba sheri bakwea mayanga ko na diba edu ale toke ale ndu kutanate ndu koko ale ndu koko je sais où les nous give money à nous akema kabaso nous koko bana rushi bana kini ya joka kabengele na tilo kule kande tolbe net na filme ndenge collègue na mafali pour palobara net na filme quoi dona katsa dirban Yannick Wenge tozana e awa donc bana Jobu Cape Town dirban yango déjà donc tout ça déjà lundi on tourné clip Dani Kule l'intarissable bientôt un garafemeto vous comprenez single and obimsa des chansons après 6 mois quoi donc on n'a rien à dire na makasa Gucci Pamala mokili mbongo donc vena ngai mamnaja producteur nanga merci Arsanti Sala na autozo sala pour la petite babi facilité ezebele ba projet za photo ke ba Paris to ke ba Canada donc mambo sala ezebele na Gucci Pamala donc ba jalou boko tate vena ngai Eric Ntela PDG Eric Ntela donc na bo sanité vieux binde to sala malushi Eric Ngwasunga na bo sanité ba congolais tout vena nga Jenga les millionnaires Salomo fait petit non et quoi na leli donc na pesi ba tutumbo te Dani Kule za dire bon bientôt single ngarafemento oyo loko toresu Dani Kule babenga tati watanasha ngundu basheri babundela mibali na dirba ngundu Yannick Wenge ndu koko la queen ndu yobunga na kini bambule bele na malue bana bakoli bakolanda ya se bafanatike polémique papa wemba yoka na malue mere premiere abina mokonyonyo na bagrife beleo kuku denda
lendo danse makasi te Clovis toleka kwa oyebi ndenge mingi alobesa te oyo azali na Bucodonosor nzambe bobinga olobela te ya mingi wenge minga olobesa te talaka wanga Clovis Clova minga olobesa te toza awa na plage soka mai toza na plage awa na la côte tona yaniki wenge nzamba presse c'est moi na Bucodonosor toza na Durban na bwaka nasala badiata sinza adiata nyokaka voye diata mbomaka bofomoka mana muntu lutalutili paspa berteseja masolo diata sinza ima atukwana tuvambane wala mai nanga nasala na ki babake vide milangi ya pamba bomemelanga na zosombe yango babake vide milangi ya pamba bomemelanga na zosombe biwawawana safana bilele biwawana zosombe lominga olobesa te toala la côte toala toben yaniki wenge eza awa c'est bon Bonjour. Bonjour papa. Tout le monde dit danser, papa Wemba. Moi bozo sala nini lelo ni bogolo ba. Donc bala poto, bala partout par-ci par la monde entier to est un bon spectacle na d'appel vraiment dire ba o esukisi mama solo vraiment o esukisi ma solo. To est awa bon spectacle lelo to na spectacle na Dani pour le ministre de Béniance. Beaucoup la ganga to sana ye. Muskador la fille Muskador masangangai. Donc il est ya kobebisa awa ya kobebikisa. Ikuto lobate ba vie na biso ba José Profa ba Robert Kiliba ba motour ba yana biso poto ba trésor ngando. Ape chuku wana noko vraiment ya motema o akangi Londres. Donc oh maza code lelo eye to simba moto sepe donc de to sabona ba spe oh ape chuku. Et vous t'as biso Fatima Siki et ça Dieu qui nous reste. Ni le desate lelo vraiment les aux années ni na poko lelo tous les années ni expliquer par rapport au temps. Ndula lelo eza show na show. Donc bakila mokoso donc de démontrer ba spectacle ngo lelo vraiment. Lelo ba spectacle ngo lelo na dabel eza oyin. Zanga bien scolaire oyo zanga na teni. babinde dabele eza ya kobeba bafishe yango oyo bana poto bino boyeosefona bilele oza mboka nanga debeni kwa eza masolo na biso tosapote kaka bapeti se bazawa boyebi bango lopar la sape ezawa biso mpe tozawa o debeni tozawa do tozobeta forme lelo ti dimanche tokangi masolo do deux fois te kwa tunapesaka moto mpanzi wana dide nzongo masolo mpanzi wana lobeka nde eza idéologie nga bekokoya te kwa yo sentiment to bozwa image na salle bosatira nde tozalaka kwa oyo twana tropicana place oyera tomba oyera awa tropicana ote kokoletaka yango ela programme place alala kwa oza mboka na biso etikani bana poto ba master nga poto Patricia Kassa Audrey Lukombo Fallon Wilfi Julie Mulanga ba fioti
Patricia Muswamba, Blandine Mondele, basser nanga dire bango bapeti na bino banyonyo jezo sila kaka te toujours jezaka kitoko basser nanga bino tune bwawe bwebike bapeti na bino banyonyo na miso bala kati ya dabel toye mwa tour toye na ndule twana dani kule tozobeta lelo toyindisa na ndenge moko mabe na bosa nte bana jobu Toupson de Olo Didier Chombo le big manager na bosa nte Charles Titenda Baliki Akende na bosa nte moko honorable Jo Alengi bana bango yeyo balobi baolo bato banyonyo bango yeyo banyonyo papa bino moko boyebi na bosa nte bana matonye Tamu Square bendele kwea te ba Léopard de la Sable bino botikali bambote ebele na miso twana dada Weston na Dani kule temama Japon de Japon tobeta ndule tobuki dabe tozongi twana ba journaliste somo o baboma bino déjà bandakala ba Yannick Star twana bango twana ba Queen twana ba tonton JR bato bazo simba dabel na banyonyo na bosanité sans oublier Blaise Kalat o ba ya pembe tira kati les millionnaires les millionnaires yaya bapetino bango yo yaya toye kobuka mamundele restaurant na biso peut-être restaurant na biso chez Petit Jésus mama na ngai Thérèse ya bébé ba misé na biso ba mabiala ba ali noko na nga apeju soka tindi code lelo na tongo na 6h na kenazu Wabala moya kolela lela te opesa nga kabela nga te. Twabala code so betika code bani mbala mo yo simuke. Na ndenga GDG. Oninga festival na bosa ni de Toupson de Olo. Banyonyo bango ba sai bango. Beni solo pignoko les grands doumer. Na bosa ni de ye moko. Idie chombo shamamba babi babo akata difo ya tala papa pesa biso bulia ya jete ya po ba obadela vraiment toleli ya dabela ngo dabel tene ya dabel lebo rene ayate barata basika na tena soto ko. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Nobody stress, y'a Patrick Malois Vengi. Nobody stress, y'a Malois Vengi. Major Bisadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko oye na chance ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malois Vengi, Rue Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malois Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotinda ba carton rotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malois Vengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela